Ma mission TV, le miroir du monde. J'ai comme l'impression d'infiltrer il y a président Félix. Parce que nous avons dit ça. Ce qui est le président Félix, nous avons dit ça à IDPS. Ce qui est le président Félix, a comme dit président, parce que Moutalinga a cédé pouvoir et Zalaki Moutalinga a cédé pouvoir le père de la démocratie Joseph Kabila. Il fallait s'assurer que Moutalinga a retiré Kimia parce que Yemoko a pacifié Kimboka Oyo. Basalaka intérim à Moutou pendant que Moutalinga sur place. Est-ce que vous comprenez ça? Et M. Kankonde, le ministre de l'affaire intérieure, des affaires intérieures. De l'intérieur, pardon. Vice-premier ministre de l'intérieur. Assume c'est à tout à son ici et pour na Congo central. Et na koki koya awate pour na attaquer. Et ça droit na yé. Non, mais c'est ça. Ou soit toyebi auto sala, ou soit toyebi auto salate. Situation à toi la province à Congo central les années. L'auteur, il y a pas trouble au Nyonso. C'est le ministre de l'Intérieur Kankonde. Mais ça révolte. Ça révolte. Ça révolte. Oui, tous en plateau. Calme. Tous en calme. Oui. Le problème, tout ça, oh, Moutou, Alouki, problème au Nyonso, c'est le ministre de l'Intérieur Kankonde. Mais ce sont des minables. Ben oui, ce sont des minables. Si aujourd'hui, je vous dis comment je peux retirer ça. Toi, à tout dirige, il est là comme là. On a déjà l'intérim, l'intérim. Après, le colo titulaire place à sa place. Et puis il organise des réunions. Alors, ton lobby, au bois. Fallait pas y avoir lobby. G8 a conçu, mais c'est Billy à sa membre à IDPS. G8 a conçu. Mais c'est Billy à Kendara, comme ça la causerie morale était na parade. Na parade, étant député, quel pouvoir a Zanango? Monsieur le ministre Kankonde, Oyo, Bavandi, Pembenia, il y a Patrias Minen et Lokola. Héros national au Bisozobenga, Papa Tshisekedi wa Mulumba, au toujours respecté Mini na valeur, mais à retenir le mon côté, au Azo Sala, il y a une base, il y a des ordres au niveau de la Congo central. Oui, il n'est pas un membre de l'IDPS, il a été à Kodizaraté. Non, à Kodizaraté, mon côté, moi j'ai des preuves, il faut contredire si ce n'est que le contraire. Pas instrumentaliser n'importe quoi pour Joseph Kabila. Mais pas parce que baza utilisé bango problème na bango non tellement baza infiltré balingi bakoué sa pouvoir oyo ya Félix Tshisekedi. Bozo mona semaine otozo banda qu'est-ce que nous allons faire si le président ne réagit pas? Parce que tu comprendre que guerre biso toza victime ya guerre froide entre Kachina et FCC nous au Congo central. Donc biso nde ba Congo ba lobaka. Oyebi ke na loba awa si ba yanga noa ba dunyo so ba komi ba ko yanga noa. Ba ko yanga noa. Oyebi ko yanga noa. Eza na kintandu ke ba ko yanga noa. Deni ngilo. Ba ko tshane wana ka ko yanga noa wana. Lexi. Ba ko tshane wana ba ngo ba ko sala ngo. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na baimboka balandi émission en population tolobaka yango ezali parlement populaire parlement babola émission babola wabi baimboka to betaka masolo ya mboka pona souci ya kotonga Congo ekolo na biso baimboka boko benga mingi bolobi etende ko Flavien boni okotalaka masolo etali Congo central bandeko tolobaka yango pe na ko bandela tango lisapi moko ezoki nzoto momeko sala pasi Congo central ezali na buluyeke esengeli to solo po ete bilenge o ba ko constituer Congo central ezala ba oyo bazali pour ba bazali contre bango nyoso bazali na lolenge ba ko tala pona koluka kimia na Congo central yango to ko loba ete bilenge ya Congo central balingi kimia kasi na yango esengeli ko sala ni po bazali ko kabwana na rambaki na mikolelekaki bilenge mususu na mikolelekaki pe mususu lelo pe to ko ya Mbappé ndeko oyo bomesana kolanda ye mwana mboka na kombo ya Michel Roger G8 oyo azali membre to pe cadre ya PPRD chargé de mobilisation pe na Congo central
azali pe l'association na bango ya bango ba bilenge o basanganaka o akokamba na bandeko na misusu bandeko balandi to kozongisa e pona ni po ete batangaki ye na ba émission elekaki azali rechercher na Congo central azali moto esengeli bakanga na on a robaki ete mwana mboka Billy Tunga atindaki pe avocat na ye atindaki pe chargé de communication pour appeler sa droit de réponse na oyo ndeko alobaki na oyo etali mwana mboka Billy Tunga na yango pe ye pa lobité akotika la kimia te to bakango to diaka ngulu lito imoko te soki to yoki awo esengeli to kananga mosusu po ete to luka kimia pe bosembo na oyo ezali koleka na Congo central na yango Toyambi mwana mboka G8 toujours en béret rouge prêt pour la révolution combat bitumizali ka Congo central to pe kimia siko et si ezongi po ete bino babilenge bolingi kimia ko. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Flavien. Yo penza nde mutu oyo ozo permettre biso soki lelo bayebi makambo ezo le kana Congo central grâce à yo écoute puis to ko za la indifférente ba ne Congo nyonso bayebi yango parce que ce n'est pas donné à n'importe qui ondima oyambaka biso malgré ba ndenge na biso ya biso ndenge to oui yangwana mais ozondima ba biso émission babola na ebisi yo kimia eza na Congo central te parce que na miniti o ndenge tozoloba boye Congo central ici était kami le pire o to bandeki ko éviter na Congo central yango isalami ya motokota parce que yango le sujet to yango sujet Congo central bateki yango to yango expliquer biso ndeli Congo central bateki yango kasi na mikolo lekaki awa na itando na yapi ne Levi atalisa ki pena Italie yo dans nos amona matadité oui nos amona matadité nos amo uta wana pe bande kolobaki maître Goffin Nzuzi alekaki awa pona koloba ite makambo lobai pona Billy Tunga ezali lokuta ouais Billy Tunga honorable déjà na mesa ya bazuzi ba koluka eza pasi na obanda non premier c'était na obanda na makambo lobi ndeko Levi ndeko Levi aza ndeko na ngai alobi naza matadité oui hein mwana Gombe na Kinshasa awa oui akoko loba na mutu avandaka na Gombe akoko loba na mwana Selemba ou kena uvanda na Selemba ou te mais akoko réviser te ke azala kinois mutu avanda na Selemba aza kinois donc Gombe ezali eza na kati ya capitale donc yeso ki avandaka na Matadi ok avant na Matadi eza chef lié Matadi ezali village ya ethnie mon côté ya ni voilà et sang sarabi sonyo yango komona na Matadi eza na baveni sonabata eza na baveni madimba pourquoi ça veut dire il y a des traces bateau bavanda kuna batikaki alors monsieur Levi ce qui a yé nazo respecté yaza leader seule différence ezali yazo défendre individu ngana défendre population na bané Congo yazo défendre monsieur Atou ce qui est normal c'est son droit et nakoki koya awate pongana attaquer et ça droit na ye non mais c'est ça ou soit toyebi auto sala ou soit toyebi auto salate il est venu na langage ya kimia non nazaka toujours na langage ya kimia sauf que bataza langage ya guerrier non nazali guerrier un guerrier azaka guerrier mais c'est aye à défendre mutunae ngana koya te na attaquer. C'est sa vision et c'est son droit. Maître Goffin Ozoloba wana. Mais mais ce sont des minables. Oh. Ben oui, ce sont des minables. Si aujourd'hui, ben je vous dis comment je peux retirer ça. Oh. Mais il faut y poser à la rana. D'habitude, il y a respecté à table invité. C'est le monsieur qui vient ici aux autant à comment que je ne vais pas prononcer. Azalaki, Boyebi Azaki, suppléant nanga premier suppléant nangai. On doit être logique et juste. Et ça c'est que tu as ce monsieur-là sera une conviction. Lui, les conseillers juridiques, il y a monsieur Billy Tunga. Honorable le député. Non, il n'est pas honorable, il est député. Député. Oui, député Billy Tunga. Il est à sa conseiller juridique. Ce qui a une conviction, ce qui a qui Moutouana a représenté Valère. Et tant que conseiller, pourquoi Azala suppléant a été? Pourquoi pas candidat? Ben oui, pourquoi Azali suppléant a été? Monsieur Billy Tunga candidat, G8, Mi Roger Lenosarabis candidat, Mwana Kisina, Mwana Gata candidat. Mwana Mbetenge candidat, mais monsieur Goffin Nzuzi
Premier a poni entre Bilin Tunga Nangai, à la première suppléant et puis à battre campagne na Kanangai. Et puis à Célan, banderole, plus de 15 banderoles, et je suis encore reconnaissant dans mon salaire ou à Salaki. Malgré l'élection et les cas. Et aujourd'hui, est-ce que moi je peux venir ici? Vous allez voir Kabila. Président Kabila, président honoraire, le père de la démocratie, Ayana Plateau, Awa Bandako, Bobanoro Tuna Makambo Andere Kimbuta. C'est ça, Bilo Robotuna. Non. Mais non. Il y a un lobby, ce sont des minables. Non. Mais comment? Mais vous avez recherché quand même. Mais je vous dis, ça, ce sont des intimidations, des mauvais goûts. De mauvais goût. Aujourd'hui, je vous dis, mais on ne se rend pas à l'ennemi. Moi, je ne peux pas me rendre. Mais je suis à l'insécurité. Que je suis en insécurité, mais je ne peux pas me rendre. Si aujourd'hui, Thomas Sankara, Sankara, mais on doit savoir. Ils se sont rendus à l'ennemi. Comment ça? Mais Bisso Togo, parce que Bisso Togo se rend à l'ennemi. Je m'assume. Je vous dis, moi, une minute. Oui, santé ande konangai, je crois que na rolobelango arate, ba yebi marambu ba salaki 24 jours de torture. Est-ce que yangona ozoloba, ce monsieur là n'a pas Bilin Tunga. Il devait venir répondre on vient vous prouver que G8 a Kosaki M. Billy a membre à IDPS. Fallait pas y avoir lobby. G8 a consi M. Billy a membre à IDPS. G8 a consi M. Billy a Kendara la causerie morale na parade. Na parade, étant député, quel pouvoir a Zanango? Il fallait pas contredire la biloko wana. Il fallait pas que M. Bilin Tunga zo instrumentaliser policier na pouvoir judiciaire. Il fallait pas que le biloko wana. Il fallait pas contredire que M. Bilin Tunga assistera na réunion. À Kendaraté, même dans la réunion à IDPS. Il fallait pas contredire mais le président, il y a IDPS, Kabound, a comment qu'il l'ait traité dans le Parlement, qu'on a pas kangaye, bambongo, la cotisation, à qui m'a parti. Il fallait pas contredire, mais c'est ça. Donc, l'IDPS, oui, il n'est pas un membre de l'IDPS. Il a été. À Côte-d'Izaraté. Non, à Côte-d'Izaraté, moi j'ai des preuves. Il faut contredire la bilokwana. Si ce n'est que le contraire. Moi je pense que. Non, on ne peut pas parler avec lui ici. Fallait pas y awa. Vous voyez que c'est les gens qui ont des problèmes. Il y a des problèmes au Congo central. Moi, je pense que si ceux qui sont minables, il y a des gens qui ni gouvernement, ni gouvernement provincial, ni union sont dépendre de foot à mater. Depuis M. Atou à Kota, il fallait pas quelles sont les pistes de solution. Non, ça veut dire ça ce sont c'est la démagogie. C'est la démagogie. C'est la démagogie. Mais c'est à tout plein. Banguna à Congo central, mais c'est à tout à livrer province. Bon, situation actuelle à Congo central, tout à 10 minutes. Situation actuelle à province à Congo central les années. Le terre, il y a pas trouble au Nyonso. C'est le ministre de l'Intérieur Kankonde. Mais ça révolte. Ça révolte. Ça révolte. Oui, tous en plateau. Calme. Parce que au Lingi Congo central. Oui. Le problème tout ça, Moutou Alouki, problème au Nyonso, c'est le ministre de l'Intérieur Kankonde. C'est lui. Alouki Magamuni. Oui, Nagoye Bissau. Batu bazo mona biso ba Congo lokola toza ba nyama lokola toza maelete et ça batu oyo ba lingi destruction avancement à Congo central te ba infiltrer ba ne Congo pour nous détruire Congo central. Entre temps biso peuple azo souffrir azo kufa kaka boy. Comment voulez-vous dire que
basalaka intérim à Moutou pendant que Moutou est sur place. Basalaka intérim à Moutou pendant que Moutou est sur place. Est-ce que vous comprenez ça? Et M. Kankonde, le ministre de l'affaire des affaires intérieures, de l'intérieur, pardon, vice-premier ministre, ministre de l'intérieur, Azou Messé Atou Azongisi et Kuna na Congo central. De quel droit Azongisa qui est pendant que va suspendre yé pour na makambu o désordre o ya salina humiliation na ba ne Congo nyonso o ya silisi lo lendo na valeur na lo Azongisi et Kuna. Bandeko Balobi, il n'y avait aucun document. Non. Oh, il a invité qui na Kinshasa. Na même de collègues. Abi ba invité qui na Kinshasa. Aucun arrêté à suspension. Non. Et puis à répondre à l'invitation. Ba député provinciaux ba boy ko. Monsieur le ministre Kankonde Oyo bavandi pembeni ya ba patrias minene lokola héros national au biso zobenga Papa Tshisekedi wa Mulumba o toujours respecter mingi na ba valeur mais à retenir le romo côté o azo sala ye muto za base ya ba désordre au niveau de la Congo central ba asenga procureur général senaki na assemblée provinciale ya Congo central ba livrer ba tikena mais akoka ki lisusu ye mais c'est quand ba député ba boyi ko céder ba boyi ko livrer gouverneur na parce que bazala ki aider bato yo nyonso balingi kanyaka bazaki aider pa ya ministre Kankonde ya yebi motivation na ye witaki wapi lelo oyo Congo central les a vendu pour na nini basali ba arrangement il faut ba maintenir Congo central na situation wana to ça seule province oyo depuis 4 mois ba ministre ba kota ki ministre azalaka na cabinet et puis cabinet o ezala na ba ministre o balongwa ba suspenda bango nyonso. Nous avons même l'interfédéral ya biso par exemple ya parti à PPRD Maman Kembi o azalelo balongola azali directeur du cabinet ya ministre provincial à l'intérieur balongola batinde même na azanelo mo ozala te akoma okena bazamba pona nini ezana ministère moroté ezana cabinet pendant 4 mois. Donc Congo central na Isayo ce qu'ils ont cherché c'est l'éclatement à Congo central et maintenant muto favoriser bango wana mais je vous dis muto favoriser bango c'est mais ça tout. Vous savez ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis que ça brille na Congo central. Guerre froide eza kuna eza terrible et ba conséquence nango bokomona ngona mikolezo ya où on salue tout le monde, jeune leader, aux cadre de la PPRD, chargé de mobilisation au Congo central, quand même parmi les mobilisation de campagne, il y a candidat Chadari, vous allez prendre ma valeur, il y a Euro vivant, disons plutôt, Nani Bobenga Kandeko Joseph Kabila, président honoraire, FCC, na PPRD, président PPRD actuellement, qui me cause président Joseph Kabila, président sortant, président PPRD, en même temps, autorité morale, il y a FCC, FCC, pourquoi qui me cause à la tête? Qui m'y a onésate pour Nanini? Qui m'y a onésate parce qu'il y a les infiltrés, il y a Nani, il y a. J'ai comme l'impression, infiltré, il y a président Félix. Parce que dans un Ebisayo, ce qui est le président Félix. Nazo bisa bande kona biso ya IDPS. Soki lelo oyo président Félix akomaki président babosa ne logo wana te parce que mutalinga cédé pouvoir ezalaki nani mutalinga cédé pouvoir le père de la démocratie Joseph Kabila. Il fallait s'assurer que Mutoya akocha kimia parce que yemoko a pacifié mboka oyo akuti mboka na bitumba akuti mboka na ba désordre nyonso lelo bato ba bosani ke mboka oyo na 2001 to zalaki na budget 500 000 mais foro asali lelo oyo to koma na ba milliards c'est grâce à Joseph Kabila lelo to komi na ba mbongo nyonso to komi na ona ba budget akuta ona 500 000 $. Na 2001 batu nyonso babosani yango mboka oyo nenga ndimia kabola bo konzina tata na ya boyaki ko solola na batu nyonso alobi boy na boti ya zongi andimi solola na ba rebelle apona kimia a continuer wa l'action tina suka lelo bato yo bazo instrumentaliser bango ba yoloba n'importe quoi pona Joseph Kabila mais bazo loba bibuzoba pona lokoni mais bazo loba buzoba parce que baza utiliser bango problème na bango
non tellement baza infiltré balingi bakwesa pouvoir oyo ya Félix Tshisekedi donc biso nde bakongo balobaka oyebi ke naloba awa si bayanga noa bato nyonso bakomi oyo bakoyanga noa oyebi koyanga noa eza na kintandu te bakoyanga noa bakotya ndenge wana kakoyanga noa yango wana bakotya ndenge wana bango bakosala yango bakoyanga noa ta sulu yanga noa donc eza na kintandu oyo bato bazoloba bakoyanga noa wana donc vanda wana tene wana donc yango tolobi lelo oyo président Félix Tshisekedi asala makambo na sentiment te na Congo central. Ça veut dire ezate o symbiotique pouvoir a simba kotiki eza pouvoir te o symbiotique faut décider mbala moko ndenge tozana tona besoin kimia lelo bazo créer ba foyer de tension partout pour na déstabiliser et il doit comprendre ça. Moto eza repela okondima ke il faut baba ndako détruire le roi bambutaki wakana. Nous avons na Congo central o babengaka culture bantou ba valeur ba ne Congo et batu bazoye ba valeur wana te ngolo bani primo eza d'abord ba première valeur na biso bana baleki faut bato sa bambuta. Voilà, respect. Ça, exemple, respect. Ça, ce sont des premières valeurs. Mais respect dans l'institution. Il y a Congo. Et puis, respect dans l'institution, dans l'autorité établie. Voilà. Ça, ce sont des valeurs que les Congo, au bazar, on a respecté l'autorité. Mais, soyez pas respecté. Comment, par exemple, nous avons M. Bilin Tunga, qui est de Madimba, na bureau et assemblée provinciale, et assemblée provinciale. Le seul territoire où ils ont 2 membres à bureau, et ça Madimba. Président, na M. Bilin Tunga, rapporteur adjoint. Mais M. Bilin Tunga a manqué de connaître président respect. Mais c'est Billy Tunga a combattre de connaître à Madimba. Est-ce que Bisso n'a pas manqué respect? Bisso va gérer tout. Conséquence, c'est ce qu'on a. Mais c'est ça dans la province. Oui, conséquence. Conflit entre ouais, voilà. Et puis il y a des gens, ils sont alimentés par Batumongo Baza na Kanisia Mabe yango to lobby. Qu'est-ce que nous allons faire si le président ne réagit pas? Parce que tu comprendre que guerre, bisous victime, il y a guerre froide entre Kachna et FCC. Nous au Congo central. Tous victimes, il y a guerre froide entre Kachna et FCC. Parce que Congo central est na FCC. Alors comment FCC a eu une décision Kachna comment? Il a rappelé son gouverneur à démissionner. Il dépend de FCC. Ceux qui FCC, va désavouer qui. Comment ils ont emboîté ma partie? Et si on était au Kassai, ils ont pro Nakash. Ça l'est fait comme ça. Il n'y a aucun document juridique. Non. Ne nous parlons pas des documents juridiques. Ce sont des blablabla. Solution. Ça veut dire Toye Beloko Moko Ke. Moutou a se voilé le fasté. Là où Moutou Moko a Outoloba, soi-disant député Moko Bosoki Jonas, qui dit que son président Vital Kamere, il n'est pas au courant, il y a Makamoué le Congo central. Mais je vous dis, j'étais scandalé. Merci beaucoup. Voilà. Nous disons au président Félix Tshisekedi. Nous au Congo central, nous s'y disons. Voilà. Parce que Mbongo ya Congo central, Batubayokani, Yobandozo, maintenir situation Bongo, Yobandozo. Mais c'est à tout qui dirige. Toi, tout dirige. Voilà. Il est là comme moi. On a déjà l'intérim, l'intérim. Après, Kolo titulaire place à sa place. Et puis il organise des réunions. Alors, ton lobby. Merci. Au bois. Ah, on a qui Congo. Qui t'a douté. Voilà, comme on a rappelé que G8, Michel Roger Nseka, Azali Mokambi jeune na Congo central, Ngomba bango bilingue et belé na Congo central, Azali chargé mobilisation à PPRD pour na Azali membre FCC, Azali Koloba Makambo yo, Bokolanda, Azali très sensible na base na bandeko bazami na FCC, bande bazami na cage quand il s'agit aussi d'un cadre aussi qui fait des révélations aux endormi Congo central. Il faudrait prendre ça aussi avec beaucoup de sérieux. Voilà,
Donc comme la souka émission babola de Kojoït, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. La Samboul quand même. Naïe quand même. Sécurité au Zozo Congo Central. Congo Central. Na Congo se rendre été en édition. Honorable Gonda a se prononcer. Voilà. Honorable Gonda, il faut à se prononcer. OK, Antoine Gonda. Il faut à se prononcer. Non, Azate mais biso. Merci biso soki mutuna na kufite bakabola na été. To comme la souka émission babola, to kotani lobby na invité mosusu. Bilenge mosusu pona kobeta masolo ya Congo Central to koluka kimia yango bomoni chaque jour na kobeta masolo Congo Central pona bakate soki misapi moko ezoki nzoto bomesaka pasi na Congo Central kimia ezalite na yango singa to koluka kimia pete Congo na biso ekende malamu parce que to na makabebeli ya kosala elongo na bakami mboka na biso matondo mi. Ma mission TV, le miroir du monde.